Mbote na bino bandeko eza wa bino mama Ariette Kilumbu Shembo na pesi mbote na ba amoureux na ba amoureuse ya ba recette pour kolia tozate kaka tofana pona kolia na mokili sans kolia oko vivre te eza bébé uti ko bota matanga uti maternité ba pesa ke penza miliki ya mama ne po abenda po alia za nzala na muke tozo sala soko zangi o yeba kitoko lokota so nga pe nazangaki na yo ya batu ya baninga misusu nazangaki kosa na yeba kite na kolokota donc lelo tozo sala liboke mususu ya ngulu eza nango simple easy ngala liboke penza na chaka biloko mingi te pono ke elengi ya gu ya iloko wana po ata mutu ali ayoka gu ayoka krateke ba gu ya ba spice ba tangausi ba muscade na chaka biloko muke na pesi mbote na bino nyonso na ba amoureuse nyonso botalaka ba recette ya mama balambaka nzamba pambola bino po bozo participer na 1+1 bozo bakisa nzamba pambola bino bo continuer bo kota na chaîne nanga Ariette Kilumbu Shembo TV bo mi abonner bo kota penza bo like eloko ya ndeko na bino eloko ya mwana bino liboke na biso lelo tosala na liboke ya ngulu tosukolaki maboko na biso tosukolaki ngulu na biso bien soki ezaki ngulu azamba eza bangulu mosusu azamba avant kosukola yango mama batiaka otokisima ya moto sukosupeli yango ma ya moto po ngulu ezaka mpe na salite mingi mosusu nasukolaki bien na ma ya moto nasukolaki yango bien natia yango na nzungu na ngai yango wana na kati ya liboke ya ngulu na ngai nakotia matungulu nakotia pilipili nakotia poireau muke nakotia mwa ai muke nakotia vegeta muke na tomato na sina tutaki na prenda et c'est tout nde biloko nakotia wana tango nakotokisa yango tango ekobela ngulu ebongaka mpe kotokisa yango pona ngulu ezaka ba biloko ebele batenya makambo ebele na suka nde tokoka kosala liboke na biso toza na papier o na papier aluminium na sali na biso ya passoire biso a en Australie tozaka na poso manani makasa bitabete pona kozongo ezaka pasi mona na bala moko yango nde biso tosalela ko po okosala kaka aluminium yango moko te za mabe okoluka maladi nde totiaka papier likolo na nini na biso ya ngulu liboke na biso ya ngulu tobandi yango tozotia matungulu po totokisa yango ata 10 minutes sima nde tokoya kotia susu mai nde tokoka kosala liboke na biso yango wana nzungu tokotia matungulu na biso tokotia ai na biso mwa matiti ya poireau na pilipili na biso tokotia tomate na biso nde biloko kaka nyonso wana nakotia na oyo vegeta na baki tokotia vegeta muke nasi natiaki vegeta soki ekoki te ekoti te nazotia mosu muke soki ekoti te nde nakoka kobakisa mungwa me nakotia mungwa te mpo vegeta yango moko ezalaka na mungwa tokotika tokozwa tokofunika nini na biso 10 minutes etoka ata 10 minutes kutebele ata 5 minutes tokotika yango 5 minutes etoka bobi mpona nini totie boye totia yango boye etoka mpona bagu wana na tie mungu wana ya vegeta na tiaki tomate matungulu ai mwa poireau ekota na kati ya misuni ntango ekotoka ekoti na kati ya misuni nde tokoka kobakisa su mai bino mopo boyebi ngulu ebongaka etoka malamu nde tokoka kobakisa mai mwa ebele mwa ya kokoka etoka ntango ekotoka na kokausa ngulu na ngai te na kokausa mai nyonso te kaka supu wana ya ngulu wana nde tokosalela liboke na biso po supu wana ya ngulu esekotaki mungwa ekotaki matungulu ekotaki poireau ekotaki nyonso tokobakisa su mungwa te ke totie susu tobakisa mungwa te topesa yango 4 minutes 5 minutes etoka 4 minutes 5 minutes etoka nde tokoya kotia mai na biso pote tokoya kotia mai na biso mpo ngulu na biso etoka malamu napesa bino mbote na profite kopesa bino mbote bandeko na ngai bambote mingi na bamama nyonso bapapa nyonso bana nyonso baleki nyonso oyo
botalaka émission na biso oyo. Émission na biso oyo ezangulu oyo tango ekotoka yango wana ekosala tango ekotoka bomeka na tie nanga maite. Na tie maite, na tie kaka tomate, matungulu, poivron, pilipili. Na lingi poivron, tomate, pilipili na etoka ta 5 minutes na lakisa bino pona kata ebongo tokota na épisode dende bokomona ndeke toko salango matango ekotoka mai wana kosopa ngo te. Mai wana kosala ngo na liboki. Beto kanga liboki na biso. Mama toza na mois de la fin. Ala mingi te mars ezosila awa. Mars ekosila. Toza na mois de la fin ba mama mars ekosila. Moi oyo ya ba mama tolingana. To changer ba habitude. Soki nazaki muta kosekana tika kosekana. Soki nazaki nanga muyibi na tika muyibi. Soki nazaki nanga ndumba na tika kindumba. Soki nazaki nanga ya kotonga na butu mo eka kotonga baninga na fandela ka baninga to tika kotonga baninga. Yo linga koka lisolo moko te soko ki lisolo fo binga ndeko. Moninga par exemple ayeko peso kon, ayeko peso makamone andako. Abi yo za mukolo mama mukolo. Mama bandeko na poto mama mikolo bazate. Na Congo de mama mikolo bazaki na Afrique webiki ozoki pa mama mukolo kozwa solution. Mais awa na poto sokolo bio ke opesa mama mukolo na musanika kubenga téléphone. Omoni mwanoy ayaki kobenga nga téléphone awa, ayaki kopesa nga makamone babundaki na mobali ne bazana problème. Mama, tangu mwana poni yo ka kopesa likambo, po moni oza sage, osokoli, oza na expérience na libala. Ezate soki mwana yeko biso likambo yo zali wana pona okini kotonga. Entre temps tota na kanzulu na biso, esa ata 5 minutes ba na muto ko chamba. Ezate ke mwana soka zo ko yebisa yo bimisa. Linga mwana alibanda nengo ngabano andako. Na poto papa sage bazate, ba papa mikolo bazate, ba mama mikolo bazate. Bango nyonso soko kika ko songo problème fwa bimisa ngo libanda. Okoke okoke meka fulani wana. Okoke meka fulani wana. Okoke meka ulisikile mambo hii. Ulisikia ufumu vai. Wako kia yo motone. Mabe ekoti na poto makasi. Totiki ba famille na Congo, totiki ba mama Congo. Ba mama ba ya awa, ba kola awa, ba bimisuka pemede ba mama la tozo binga ba sage femme. Totika biti duana. Soki muto ena secret ko yebiso po azio na confiance, azio mama na ye, papa na ye, leki na ye. Ayebi ke yo ko pese conseil malamu. Ya nde aye ko yebiso makambo na ye. Ezaki so muto ko biso likambo opesi mukongo tika ko sekala po yo po boti bano ebite le lolobi ya yo bana ba kozande na makambo. OK, totana nzumi na biso. Yango wana ba mama etoki. Etoki. Ndenge ezangulu eza na mwa muke na chaki pilipili na kufinama pilipili ope ekota. Atata ntokosama ntokochi. Eke ezangulu kongulu ebongo kotokisango mingi ba mama. Na chema mai. Mai wana ekotoka. Tango ekotoka tokokausa ngo nyonso te soupe na wana nde tokosala liboke. OK bambote la bino na Bola. Papi Bola na famille na nga momba batu nyonso mbote tokolana na deuxième épisode.